boyebi so makambo ya kulutu wana kulutu ako sa makambo ya soni eza na rana yete kulutu ako sa makambo ya soni eza na rana yote kulutu makambo ya soni tu vois ezali dinete ya moto lokola mokia ezali soni candidat président de la République de ce pays de kulutu omoni ndenge yeshuaki pona biloko wana ndenge yeshuaki pona biloko wana tika biloko wana eko sala soni ezali dini ya rana yote nazaya mingi akoloba te kulutu mais nayebi yo tika biloko wana wali kulutu na biso tika biloko wana okosala okoyokosa mboka soni eza na rana yote. Messieurs, bienvenue encore une fois dans Congo Millennium. Congo Millennium dispose à Rabino vraiment d'actualité sur vraiment politique assurée. Hein. Voilà, Inès Thomas revient encore aujourd'hui derrière cette caméra. J'irai ce zoom qui assure toujours bien sûr la visibilité de cette émission Polélé Polélé. Je sais que vous êtes tellement branchés. Alors beaux appétits, beaux alara kara parce que bisopeto zalara toujours pour Nabino. Actualité Zara manquant, ils ont mis balété, arrestation ou alors interpellation de Mike Mukeba, il n'a parlé de la justice à une invitation comme elle qui est depuis le vendredi. Alors c'est aujourd'hui pour répondre à l'invitation. Tout solo là on a ndeko Michel Mangana wazali moko ya cadre na MLC yena ko pesa la biso vraiment ba contenu na yango. Alors directement je m'en vais saluer mon amboka Michel Mangana mbote na mbote mama na ngai. En tout cas, la monnaie a sourire on les aura rassuré quand même. Sourire pesi que journée à l'élo et ça journée mo ya mawate. Non. Sourire on a pesi d'abord to sala émission na okala. L'élo li susu pesi so opportunité to solo na ba congolais. Mais pas si na motema. Pas si na motema parce que tozomona mboka na biso comme si eza ko avancer comme si ezozonga ka sima. À chaque fois to li to cha pas moko liboso tozo sala 2 pas en arrière. Donc, ezali malamouté, donc ça la passe parce que vous savez très bien que biloko toza ko dénoncer ba pratique to mona ki lobby toza ko mona ngosu sulu lelo lobby babandaki ko kanga bato d'une manière cavalière lelo pe tozo mona ndenge baza ko ko sala makambo bakangi nani non yango akoloba te mama bakangi nani lobby de bakanga ki Frank Jongoti député national bakangi na ba humilité na ye bakena eti na makala lelo oyo ndenge balongoli humilité ya mwana mboka Mike Mukebai ipesi biso mwa pasi ba kolongola humilité ya un élu qui est élu par le peuple, n'est-ce pas? Peuple congolais ba élire spécifiquement bana elingwala ba élire mais baye kolongola lolenge ba kolongola humilité na ye ya ko kama mama attaque landa mama yango na koloba qu'est-ce qui s'est passé ezali pasi mama attaque ba ko boma mutu ango ba pesa ka mutu tante ba yoka eli loba na ya suka bino ba kolongola humilité ya moto sans que boyo kata mutu wana mbala moko bo sali moi plénière bou bolongoli militaire est-ce que zalaka bongo ya liboso ba privé moi na mboka Mike Mukebai na bozui o esengi ke aboko la pe bana na ye asala mosala na ye ya politique ba longoli yango nini ba molima na ye ba privé yango pendant une année o yazali na lukobunda de façon que ba zongi saba ba emolima na ye oyo bakangi yango d'une manière on a ko benga que injustement po kaka aza ko dénoncer ba vérité solo o azoloba vérité ya nani ya ndeko Godin Poi ya Vital Kamerhe ya ba autorité non ba vérité o aza koloba makambo oyo ba dirigeant ba ko sala ya mabe ki moyibi o ba ko occasionnaka donc 15 millions
wana liboso po ke ba longola ye ba emolima na ye te. OK. Oui. Dossier oyo bakendaki kolongola ye ba plutôt ba longola ki ye ba emolima na ye. Boyebi yango malamu. Ba longoli ba emolima na ye. Bongo na sima ba yasus kolongola. Ndeko Michel Mangala bandeko ba Holanda po ngapi na éviter dossier ngo nini osala ki balongola ba emolima na ye ba longola boye ba ravi. Oyebi likambo abeda shur wana o yindaki na niveau ya parlement. Likambo abeda shur la yindaki na parlement. Oza koyoka oyoka ki makambo obaloba kike mwana mboka Mike Mukebai afingi ba chef coutumier mais ça ki makambo ya lokuta ba ezaki makambo moko oyo ya incompréhension bakoka ki ko résoudre ngo calmement de façon que mwana mboka sa musala mais parce que ezali bazo régler ba compte politique yango esalike balongola ye ba emolima na ye na sima ba emolima na ye e ko koma dossier o toza ko yoka to ko landa awa ba ko longola ye immunité na ye toye yango toye poto yokati bon ba convoquer ye pona likambo nini ko koma na biso to komi awa toyoki ba komi ko sambisa bango OK tozo sela ba sambisa bango na sima biso to bima to kene na ye ye abanda ko ya ko répondre na ko samba o baba na ko benga ndi bafundi ye akobanda ko ya mais makambo lolenge za ko salema to ko mona ngo comme si eza procès moko politique et ye bani malamo ezali ndeko Mwananteba Daniel Mwananteba afundi na dossier ni likambo yango na otuko yebisa yo na lobby malamu pona problème ya ba ndako o abandaki ko futela te o abandaki ko futa te alors mukolo ndako ayeki komona Mike Mukebai pona ko expliquer ye Mike Mukebai en tant que journaliste akutana ki pena ye asololi pena ye asali musala na ye ki journaliste a publier yango ye amoni mabe Olandi bongo ayeko funda ye yango yo likambo mosusu balongoli ye likambo na pena bakoko longola mutu zela no mama bakoko zela na no mama opandi yango ata yo landa nanu te mama nanu landa nanu likambo wana bakoki kolongola mutu imilité pona likambo wana balongola mutu vraiment imilité na ye tomona na kati ya parlement na assemblée nationale ba qualifia ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo d'inconscient. Est-ce que ça comprend de likambo wana mais député a kotambola na kimia nyonso iye wana zali na kati ya parlement mais mutu oya sali mosala na ye ki journaliste mama lokola yo zali wana mopanzi sango baya ko kanga yo pona likambo oyo lobi ezali solo bakanga yo à part ça dossier mususu eza kuna kati te pour le moment oyo to yebi dossier oyo bazali ko funda ye oyo azali ko samba présentement ezali dossier na oyo yebisa yo présentement toki lokwa ba dossier za mo mingi kuna tokoyeba ba dossier mususu ezali nini ndenge to koyoka tokoyeba yango ezali nini pe ba plenia wana esengi ke baya po baya pour que asamba na bango dossier ya 15 millions eza inclus jusque là toyoki na makambo ya 15 millions te jusque là jusqu'à présent nanu toyoki na makambo ya 15 millions te keno bafundi na likambo ya 15 millions mais toyoki kaka que ndeko na biso Sakombi nani oui Sakombi kombo le bosso zo ki manga Molendo Sakombi iye pende afunda ki pe likambo wana soki likambo ya bandako mais likambo ya 15 millions o kolobana toyoki yango na note soki toyoki tokoloba yango soki toyoki ke ezali likambo ya 15 millions tokoloba yango mais toyoki yango na note toi kende ko Mike Mukebai aza pointé du doigt na bandeko belé maman si c'est la vérité hein so zo ba vérité bima comme c'est insulté et pas ya mutu oyo aza concerné likambo wana Mike Mukebai c'est un responsable ya mutu oyo tanga c'est un journaliste akoko telemate boye abanda ko finga batu pona zelana no mama ko katanga na maloba te tikana sisa maloba
na koyebisa makambo ya kulutu wana kulutu akosala makambo ya soni eza na rana ye te kulutu okosala makambo ya soni eza na rana yo te kulutu makambo ya soni tika naloba makambo yo koloba wana mama omoni obungisinga susu na makanisi obungisinga susu na makanisi oyo tobandeki koloba ke mboka na biso toya kondima ya solo ke ezali pena na bazuzi ya solo oyo bazali na dignité baali lelo bozana ba juge bopisa mama tozali toko écoutez babaka nini hein musapi moko balobaka na langage oyo tolobaka ya biso ya Congo balobaka mungala moko afingisa bangala nyonso moluba moko afingisa baluba nyonso mokongo moko afingisa bakongo nyonso mushwaili moko afingisa mushwaili bashwaili nyonso. C'est pour dire quoi madame? C'est pour dire que likambo moko ekoki kozala mais tellement que ezali la dimension moko ya nationale réputation na ekomi collé na ba o nyonso bazo sala profession wana yango lelo toyebi ke il y a des juges intègres, dignes, propres de ce nom. Bazali, yango yo tolobi ke na kata justice na biso bazali. Bazali na koko tangela ote ba ebele. Na bi ba juge union sauté. Quand même beaucoup porté yango tolobi boye. Yango tolobi boye. Ezali na lukamba ko lancer appel te to ye poto yoka. Bazali intégré. Oh bino boye bi. Non, ezali ko lancer appel te. Ezali reconnaissance. Na ba juge oyo ba ko sa musala na bango lolenge elongo bwami nde ba na lingala na lolenge ya solo bandeko wana nation congolaise eko kanisaka bango nation congolaise eko kanisaka bango parce que ba ko sala musala na bango na ndenge sengeli avec bosembo nyonso mama oko sala justice ya mokili mais justice ya nzambe ezali justice ya nzambe ko futa oko yoka yango tonimike na bazuzi oyo ya solo wana justice na biso ndenge ezali eza na ba juge ya solo bako tala likambo ya mwana mboka Mike Mukebai malamu pe bakotika ye akende kosala musala oyo peuple apesaki ye pour que mboka na biso etelema ekende liboso. Donc depuis le matin de Mike akotaki kuna tisikoyo banda to komaki 11h concrétiser ata idée mon côté. Tiens, maman, idée des alliés, parce qu'ils sont en train de... Bazako Samba. Attention encore retenir les alliés. Tokoyo Banasuka. Nakoko kota na makanisi ya jujité, mais Tokoyo Banasuka. Kalamingité, Tokomi déjà. Tolanda déjà 17h. Ah, bah, biro kanaka déjà. Maman, Tolanda 17h. Yango na kolobake. Likambo Oyo. Toko talango na miso moko. Toko talango na musika. Soki. Ba kangiye batikiye awa tokomona ngo comme si ezali politique procès moko politique toko banza ke eza procès politique parce que lelo na banzike ezali likambo ya koyo ka bafundeli nini ba pesi yepe mokolo oyo ye akoya kosamba mwana mboka Mike Mukebai akoko kima Kongo te po na likambo ya ndako non azali na musala ebele au peuple pesa kiye abunda bitumba wana na parlement pour na intérêt à Congo. Merci mingi tokomi na suka me ya noleki ngai vraiment est-ce que moi na mboka Mike Mukebai zana ba antécédent nande ko Gabriel Moke. Non, pour ça qui est est-ce que apporte non na banzike na landaki makambo oyo kulutu na ngai mokia alobaki. Donc on de comment il finga non ngana landaki Mike Mukebai atika kofinga te. Mike Mukebai atikalaki kofinga te. Il a dit peut-être kulutu na biso azali ko solo la malamu te. Mais azali injure te. Mais bongo abanda kofinga moto azali na sida lo mosapi boko sala tu vois ezali dinete ya moto lokola mokia ezali soni candidat président de la République de ce pays. De kulutu omoni ndenge eshuwaki pona biloko wana ndenge eshuwaki pona biloko wana tika biloko wana eko sala soni ezali digne ya rana yote
nazali mingi ya koloba te kulutu mais nayebisi yo tika biloko wana wali kulutu na biso tika biloko wana okosala okoyokosa mboka soni eza na rana yo te. Mwana mboka Michel Mangala tokomi na suka toyebi ke la moka eza nsima na bino liloba nini boki koyebisa na population bazozela peut-être résultat moko positif vu cette situation. Tokoyebisa peuple na biso ke toyokotala makambo yango ndenge ezali tokoyoka ndenge ezali malamu to mabe tokopesa bino rapport tokoyebisa bino parce que bino nde bato botindaki Mike Mukebai kuna aloba na kombo na bino. Mike Mukebai a mokolo a mutu atanga a journaliste a député akoko telemate po ke abanda ko finga moto même ngayo nazali awa na koko telemate na banda ko finga moto te na koloba kaka vérité parce que vous savez la vérité teti la vérité blesse. Quand on dit la vérité mutu aza koyoka vérité akomona comme si ba ko finga ye te oyebi pota so lingi pota ekufa basukola kapota tango basukola kapota esalaka esengo te esalaka pasi bazwi remède batie wana tango batie wana okomona pota ekosala nini ekokufa poke mboka na biso etambola ezongwa na nzela esengi ke to dénoncer mabe toko dénoncer yango kino na suka toko dénoncer yango. Merci mon avocat. Merci mingi maman Nangai, Mikolo Belé, n'a pas encore une fois merci. Le haut salon sur cette interview, merci. Merci beaucoup. Ah, ok. Bande Kobalandi, je pense que tu commis déjà na souka, tu peux bino maton di mingi bino ba boche qui vraiment attention na bino na émission de polé les pour offrir bino ma meilleure actualité sur na Oetali moi na mboka Mike Mukebai. Alors suite nango ezali continuité ezali parce que jusque là azana nka retenu na kati ya bureau kuna ya ba juge, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Alors on attend la fin, Tozela, ce qui est causala, dossier à suivre ou bien Rosala, nini réellement. Quant à nous, pour Nasiko, Tokaboni, merci Nabino, vous avez vraiment ce côté branché dans Congo Millennium.